Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alinaka na bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suwa yeteo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour puis bonsoir na bino surtout ça dépend na esika bozolanda biso sur Diamant Noir TV, votre chaîne. Bonjour na yo ndeko, bonjour Mikendi, bonjour na balandino surtout oyo bakotaka na kati ya Diamant Noir TV mpona tosolola mayema tali mboka na biso bose connecté ebele po lelo tozali na invité na biso oyo alobaka malamu esengo mingi vraiment ya kokutana na bino encore lelo avec notre invité Major Tito Mbanda, breveté d'état-major, donc peuple congolais, un officier très intelligent, pas comme les autres. Donc pour yambaye tokosola na ye na kati na biso ya Diamant Noir TV sans plus tarder to yamba Major Mbanda Tito oyo tozala biso elongo. Bonjour Major Tito Mbanda, bonne santé na yo, puis makambo nyonso pepe Kongola zola. Le sac na yo maman Gisèle, le sac pe ma bénissi ya Nzambe mokeli na balandi panso ya Diamant Noir TV. Tozali na bukolongo nu ya nzoto Nzambe mokeli apesi biso pe azali ko continuer ko batela biso. Bongo yo maman Gisèle. Si merci na yo Major Mbanda, ba Congolais bazoyoka yo fola mukamo muke kolala te po ba question lelo tozala makambo belé tali mboka na biso esengi na biso kosola na yo penza bat ebele. Bato ebele lelo bazotuna pa Diamant Noir TV sur Major Mbanda po ezokamusa bango ntango bazomona ke ndenge nini Major azolobela biso oyo ezali azoloba sur la spiritualité. Bandeko mingi baza kokama kasi opema muke totala ba extrait ya mike ba oyo ezali koleka tozozonga. Toke na kwea kalo kito ndenge zobetama to wana banyama sheging de massacre banyama bazoko Rwanda vena ngai Rwanda zo répondre. Faut bayoka sokola neso kwama. Este matata moto na moto bagoyoka. So to avancer liboso to beta nyama za liboso koto. Vraiment tolandi kaka moi ndambu wana Major Mbanda en tant que major breveté d'état-major oyo zali lelo tango tali video oyo tango tali ba video ne somi balé oyo touti kotia nini okoki koloba mpona situation oyo lelo
tokomi nango na mboka na biso. Merci mingi maman Gisèle pour mutuna mwayo. Na partie à liboso na vidéo à liboso ninge ba soda bazali ko ça ba exercice disons bazoyemba. Na musala soda mutakena musala soda koye kola ndenge akoboma munguna. Ndenge akoyeba ndenge munguna pe oboma yi. A des choses soda qui na bitumba ça akoboma ennemi ou bien ennemi aboma yi. Bozo kola même tactique ou ça plus rapide. Ndé alonga moninga. Mais dans la formation ya basoda ezali ka te ke ngonga nyonso ezaka ko lakisa soda comme loyeki ni akobuma munguna ezali na ba exercice musu basoda basalaka pona ko bâtir l'esprit d'équipe tant bazo ko kima mbango na tongo to après-midi n'importe quel ezali programmé na instruction bakoyemba bakokima ezali bien déterminé que yango nde bazosala yango comme ezokamata temps nyonso ezo fait partie ya programme ya kosala ezali nécessaire mpona kobâtir esprit d'équipe mais eza te ke basala yango bafilme yango batia yango na miso ya bato memo ya mibale mais bitumba ntango engindaka mama Gisèle yo eza lokola basala blague wana te tant masasi mazo kolela. Je crois que moto azoluka a appliqué ba principe à écoli na tactique soit pour détruire l'ennemi parce que ce qu'on sale erreur ennemi na pour détruire yo. Alors on les a et puis et là pour film moto a sale wana est-ce que azu ndingisi ya mokonzi avant sarango to azo sarango à l'insu ya mokonzi parce que yoko za toke na bitumba yoko zo filmer ola otina otana réseaux sociaux pour bato batala non eko ça la matin je crois que discipline des ozanga pour moto a conseiller le nengwana parce que la mosa sur que l'équipe discipline militaire ezalité ce qui discipline ezangi bato bakotambola bon taba mosa soda commandement ce que pesami ko exécuter ngo sans kotuna na osala ndenge ni alors moto asali eloko wana bato basali nazali convaincu que basala à l'insu ya mokonzi na bango et bango moko va s'exposer je crois que bazolo bana bamonani wana bakonzi bakolanda bakolinga ba nani pe akoyeba osali bien ko olakisinga yango bato bazolanda yo bazolanda chaîne yo bakolandela yango parce que basali yango à l'insu ya bakozi. Ah, merci pena wana ezali moto ya mayele kana mundi balanza Diamant Noir TV tango bazali kokoma. Merci na yo Sonia esa rappel malamu mingi albi. Bonsoir mon major Ngbanda, notre excellent major. Vraiment déjà malamu mingi po mayele belé seigneur na ba congolais ba yeba ngaku na yeba ite na kanisi za normal mutu aza na mabunda aza na bitumba azola execution ndenge azobunda po to mona ke bazo avancer non na bitumba ezalaka oza okisaba exposé à ndenge wana te non na exercice oui bozosala exercice oyo ezali fait partie ya routine à chaque jour bon na koyemba bazoyemba mpona kobâtir esprit d'équipe mais eza te ke boyesa yango le spectacle non wana te moto asali yango à l'insu ya bakonzi. Ah, makambo RDC Major Ngbanda la fois dernière toyokaki ndenge Félix et son gouvernement ba déclaraki directement que ezali Kagame et c'est M23 nde bazoboma biso. Mais avec la délégation congolaise vers Museveni, biso surtout ba congolais to comprendre était na déclaration na bango balobaki que ba changer maloba balobi que ce sont des étrangers nde bazo agressés biso na RDC. Pourquoi l'État congolais va changer langage? Merci mingi para mutuna avant répondre à mutuna mona nako éclairer mutuna sur le baki derema alibusa pana likamba spiritualité. Spiritualité ezali très nécessaire. Sengeli balandia Diamant Noir TV ba été na mokilo tozali na banzambe mibale nzambe ya solo
wakila likolo na se na biloko biso na nzambe oyo ase bango pense baza na puissance. Alors soki yo olingi olonga olingi ozwa succès na vie, il faut soit utiliser puissance à vrai Dieu, soit puissance à diable. Position intermédiaire ezate un des deux. Mais toyebi ete nzambe akila likolo na se na biloko biso na sala zabu. Donc zabu la koko leka ete. Ouais. Zabu ayebi futur na ye ayebi ke akoza détruire ayebi na ye. Alors nzambe apesa mutu libre arbitre ça la choix. Soit et pas vrai Dieu, soit et pas faux Dieu. Par exemple mingi ezali na kati ya liloba nzambe ya ba roi ou ba dirigeant Israël. Toi comme exemple le roi David. Mais David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Abunda bitumba, a gagné bitumba ebele. Mais azaki mwana nzambe. Mais nyo avant kende bitumba zo kende pa nzambe nzambe na kende ko attaquer bateau. Nzambe ko bikende na ko livrer ba na mboko mayo. Nzambe na kende ko attaquer bateau. Oui, kende men kende nzira mususu. Nzambe azoko guider David. Ba roi ebele o bazali ko marcher avec le vrai Dieu. Bazali ko longa pays ezalaki na paix. Tango Israël zo faux roi adorer le faux Dieu. Pays soit ils allaient assiéger, soit baké na bango captivité, bazo nyoko la bango. Donc soit qui moto a négligé vie spirituelle, moto wana a déjà victime parce qu'il n'y a que deux puissances spirituelles antithétiques dans mokila qui sont diamétralement opposées. Puissance à vrai Dieu, puis puissance à vrai diable. Mais c'est quoi na mutuna mayo utu tunangai va changer langage pour nani ba cause RDC va changer langage pour nani ezali simple. Moi je disais na salaka discussion Félix a commis président na salaka na bato musuto cette discussion na baka na bango que na pesi une année na tala na zana ba point crucial on a dotala o moto azali mokonzi parce que moto a commis mokonzi ya mboka eloko ya liboso akosala ezali likambo ya ba force la sécurité surtout na armée mokonzi ko mboka o alingi ko protéger mboka na ye alingi ko protéger peuple na ye alingi ko protéger ba ressources mboka na ye il faut azana armée ya makasi na pesi bango ina na otala qu'est-ce qui va se passer parce que bato bazo posana que bato batondi banguna o batondi na armée na biso moto oyo akotis a facilita nyonso wana ezali Hippolyte Kanambe bato abosana gaye yende azalaki kozwa banjo nyonso tu autorisé ba faire signer ba mikana bato wana batonda na armée na biso Hippolyte Kanambe. Alors moto azo konza armée le lot yebi que na armée na biso bato bazo ko gérer bazo diriger position stratégique nyonso ko banana ministère de défense ezali bapaya. Alors moto ya ti bapaya wana o azana bato na ye wana o bazo ko konza armée na biso moto wana ndi azo ko diriger yango na loba déjà na lo continuer ko loba ngai mona ko ndima kaka que Félix a commis na pouvoir na maboko moye mokolo ako décider que ba ennemi nyonso bazana armée ba ennemi nyonso ba kota bango o Kanam Hippolyte Kanam ba kota bango asangisi bango azongi apesi bango na oni bazongisa bango na mboka na bango nde mokomona na bandi koyeba ke no abandi kozwa possession contrôle ya mboka tant que bapaya bazali na ba position stratégique na armée na biso parce que armée nezali socle ya pouvoir ce qui a contrôler en côté moto azo contrôler bato bana yende azo koza mboka. C'est pourquoi changement en langage salami c'est facile à vous comprendre. Vraiment poto kamongo likambango ndenge leki en plus makambango biso tozala makamunanu ya makasi kuna bazoluka kobotola biso mboka kote kuna mais tolandi conférence peu de presse oyo lolenge Jean-Marc Kabunda massacré Félix Tshisekedi a qualifié de tous les mots voire même à lobby
que Félix Tshisekedi azali un danger au sommet de l'État. Wana Jean-Marc Kabund mutalobi yango ndenge tolandi na conférence de presse asalaki. Ndenge nini ozomona makambo yango ndenge eza kokendela ya Jean-Marc Kabund. Merci pour la montre, maman Gisèle. Jean-Marc Kabund, je me rappelle dans la vidéo moko. Oui, oui. Il y a Mathilde Kola Punda. Roubero Azoro Banaye. Regarde ce que le pouvoir donne. Dans l'Andiango. Ça veut dire que il y a la connexion à Batoa Banakala. Et l'autre Azoloba. Et l'autre Azoloba. Azoloba. Alors, qui peut le contredire? Mais bazaki ensemble, bon, mi balé. Justement, et l'autre Azoloba, il est pas partager les mêmes choses. Donc, ce qu'il dit pour l'autre, ils appellent égal pour Nayemoko. Donc, Bazali na Kamoko, Bazaki na équipe Moko, Azaki au feu au moulin, Nani na Makambo, Union Sacrée. Oui. C'est lui. Vous savez que l'autre Azolo, toi, minimiser en moteur. C'est lui qui connaît Félix plus que nous tous. Bazaki ensemble. Donc, non, Félix, maman je disais eloko alobi pour nga elonzo bali busango ye azaki na ye ba ye bani très bien ngai na koko croire na Jean-Marc Kabund parce que ye azaki yende azaki acteur principalement sur les zones kasiko yende bazaki utiliser alors ba ko ya te banda ba tromper parce que eloko azolo ba pour Félix ezali identique pe ponayi. Oui, parce que le secrétaire général, il y a oui. Alors, comment dit, ce qui balindi les lots que m'a fait croire dans bateau qu'il y a une certaine opposition. Et ça a incarné dans telle ou telle personne. Bah, ça est capable de ça, ma comme la bango. Tous ils là, n'est pas kokangaye, bah ça bisaye, bon. Mais pendant nga, ils allaient non-événement. Parce que Bazali, les oiseaux de même plumage. Et là, quand il y a Félix, ils sont identiques pour naïe. Donc, moi, les locaux, moi, quand il y a comme si Alobanabi, c'est là comme Moussou Sika. Non, c'est connu. Moi, je dis que le peuple congolais a toujours quand il y a Zaka Liboso. Mais c'est trop. Le peuple congolais a sous Dieu peut-être. Peuple congolais, tant que Mazoro Bawana. Mais combien a mis sa pesée tourner contre eux? Peuple congolais, baébié, là, qu'on a dans ça. Baébaki, balandaki, n'est-ce pas, Roubert, Azoro Banae, t'as n'est-ce pas, pouvoir de Pesaka. Mais pouvoir de Outiwap. Pouvoir de Pessoa de Outiwap. Tant que Roubert, Azoro Ba. Et ça, que vous n'avez pas. Azoro, la Tisaï, qui est n'engagé. Il n'est pas quoi ça. Est-ce que Outi est banni? Roubert Azaki, Azoro représenté Nan. Azoro représenté Félicité. Azoro représenté le pouvoir de Outi. La Kigali. Et ben, ah. C'est ça. Azoro représente Polélé. Alors, là, Abima, Alo, Banabiso, à Kolobailo, Koni. Et Zali, Ponanga, Bazali, et là, Alobi, le fait qu'il y a dit Félix plus que nous tous. Et bien, on parle de il y a un peu d'appeler la même chose pour Naïe. Alors, pour le peuple congolais, et là, on dit le peuple congolais tiré qu'on a la carte. Tu peux tirer la carte que entre Bango, ni Balé, Batika pour distraire le peuple congolais. Pas distraire le peuple congolais, le peuple congolais a s'engager na ba décision concrète. Ba Nimboka na Bango, ils sont totalement libérés. Pour Mboka, ils sont libérés. Et Sengeli, qu'on focaliser action sur l'armée, qu'on souko la armée, qu'on longola bapaya nyos na armée, bazonga. Batika au distrait biso na makamususu. Bapaya bazonga na mboka na Bango. Mais kasi yango biso tozo kama major, pourquoi eloko ezo kama sa peuple congolais biso na diakata diamano ativi, pourquoi ba te belé surtout à na diaspora bazo croire te na makamu Jean-Marc Kabund alobi. Alors que ce que tali pe na makamango ozomona ki a tiré vraiment à boule rouge. Jean-Marc Kabund a tiré Félix pour bimisi ya kati to yeba kite Major Mbanda. Major Mbanda. Yamana uti oloba te na bike. Oui oui. Ye
azali proche ya Félix. Bango ne basali makambo nyonso ezoleka siko na union sacrée. C'est-à-dire que soki azoloba moto oyo alingi akontredire yake na akontredire ye. Parce que ye ayebi eloko azoloba. Ye a observé. Bazalaki ensemble. Mais eloko alobi mpe na Félix eza mpe même chose mpo na ye moko. Donc, bazali ndenge moko, mais peuple congolais aza na profit na kati te. Peuple congolais aza na profit parce que nyonso baosala mais profit à peuple congolais eza te. Tozoyoka baconflit ndenge azali kuna baowela mine kuna na Katanga tout ça. Bazotanga kobele na kati. Est-ce que peuple congolais azowela bamine kuna? Non. Eza entre ba gros calibre entre bango moko. Donc eloko alobi mpo na Félix ezali mpe identique mpo na ye moko. Ah, merci Major Ngbanda biso ekoki kotelema mpenza wana te pepe congolais azolanda biso azwi déjà botia ba j'aime ebele bandeko ya Diamant Noir TV kande bandeko balobi okoti na kati émission partager émission tia pena ba j'aime ebele parce que ba mayele ya ba Major Boye esengaka toyoka yango toyebaka benga bandeko baza nanu te baza musika na misala bakota mbangu po batia bayoka makambo nini tozosola lelo na Major Bem Ngbanda Tito. Tolandi la RDC biso na kati ya Diamant Noir TV ke tolandi que biso nyonso tout ba congolais tolandi que la RDC et le Rwanda balingi ba revoir ba accord oyo ba signaki na 2010. Mais pourquoi lelo biso to retourna motuna ba accord ngo ti lelo ezo demeurer car secret. Biso to yebite ti lelo bazo expliquer peuple congolais te. Pourquoi? Merci mingi maman je parle muturo mayo. Soki moni na mokilo tozali na mwinda na molili. Oui. Nzambo ya solo. Azali mwinda. Nzambo ya se aza molili. Nzamba c'est Satan. Hein? Il molili. Okay. Mais soki nzambo ya solo agir ils ont secrétaire. Soki nzambo ya molili soko ya azo agir oka moyibi soko ayi ako yiba yo ako benga te na téléphone annoncer à l'avance que azo ya ko yiba mais ako surprendre yo tango lobi 2010 mais Kanambe azalaki nano Hippolyte Kanambe azalaki nano président nalandaka professeur moko alobi azo dénoncer moko ya bakor que RDC a signé na tango ya Hippolyte Kanambe accord wana lobi nini pendant que biso toujours lala na Congo na RDC. Ouais. Frontière ya Congo ezali protégé na Rwanda. Frontière à Congo. Rwanda dazo assurer sécurité nango. Congo peut a signé Mikanda accord depuis cette époque-là. Un professeur imminent a dénoncé ça sur YouTube. Mais accord on a besoin de comprendre pour ba yebi que soki peuple a yebi et que ça tolé général. Yango bazo bomba yango. So ezaki eloko pour intérêt à peuple. Intérêt à nation congolaise. Pour ani ko bomba. Ce qu'on moni accord va éviter que les cana parlement. Ils allaient prendre intérêt à peuple. Il y a un autre zolo que peuple congolais a tika kotia Erikia naï to confiance na tel ou tel individu, telle personne. Biso toye baeti tant que mboka na biso ezali na ba nkita ressources on nzamba pesa biso. Mok zabulu na bana baye ba kotika biso tranquillité. Bato ya moki ba tika biso tranquille baza toujours la tendance ya ko opprimer peuple congolais pour ba piller ba ressources locales ba sa sikoy. C'est la raison pour laquelle nous avons exhorté le peuple congolais que il est temps tozonga et pas ya mokeli ya likolo na se o apesa biso mabele mana ye azana posate a piller ressources na biso apesa biso yango poto jouir na yango. Mais depuis longtemps, une poignée d'hommes, un groupe, il y a bateau. Bango ne bazo jouir na ba ressources wana. Peuple congolais ils souffrir. Alors,
pendant 62 ans, tu allais diriger la bateau, bazali kotia vrai Dieu au bosoté, bazok adorer le vrai Dieu. Par conséquent, peuple azali na souffrance. Pour la nité, to zonga pas le vrai Dieu, to ti kapé lelo, ba to bazo adorer le vrai Dieu, ba kamamboka. Parce que na uti ko souligner le vrai Dieu, yi azana posate azar ressources na biso. Bana bazo yi ba biloko kamboka na biso. Ezali vrai Dieu te, ezali ba individu bateau. Alors, ce qui n'est pas vrai Dieu, authentiquement, dengue bana Israël bazonga n'est pas le vrai Dieu, baganga n'est pas na Exode chapitre 2, na chapitre 3, to gangi ya solo, vrai Dieu, ya ko pone la biso bato, oh ye moko ayebi, po ye nzambe mokeli, ayebi mitema miya bato. Ngana yo, na balandi ya diamanoa, to yebi mitema ya bato te, très gentil, très sincère. Mais au cause de là-dessus, parce que mon temps tourner assure le yoka. Mais le vrai Dieu a dit qui peut nous gérer, qui peut nous diriger. Mais tant que Israël va gagner d'une manière authentique et pas en Zambie. Zambie a retardé à préparer déjà Moïse. Moïse, pour Moïse à Kambabango. Nous pouvons faire la même chose pour que Dieu nous donne aussi notre Moïse à nous pour nous diriger, pour nous amener à la terre promise, qui est la réjouissance de toutes les ressources que Dieu nous a données dans ce pays. Merci Nayo Major Ngbanda Tito tozolanda yo na bokebi nyonso tout en ozoloba surtout makambo oyo toyeba ba vrai adorateur. Biso de retour na repa na yo Major. La fois dernière olobai na biso que le vrai adorateur bazo adorer les vrais dieux en esprit et puis en vérité. Ndenge oyebisaki biso. Et lelo balande diamano activité en tozolanda yo nandenge otoloba sikoyo tolingi toyeba nini ba congolais ya RDC lelo esengeli kosala pona kokoma oyo ezali ba vrai adorateur. Merci mingi maman Gisèle pour motuna mona parce que yo zo pesa biso libaku pour tout ko proposer na peuple congolais ba solution oui, ya solution pona obima na mboka et moko ya ba solution ezali adoration ya vrai Dieu. Yo ko wana déviation et komi munene na mboka moni nzambe mokili alikolo na se tango atiaka Adamu na Eva tango ti moto na se objectif na nzambe pona moto zaki ke moto a adoré ye nzambe. C'est la raison principale pour laquelle Dieu a mis l'homme sur la terre pour adorer ye. Ce qui ont de commencement de combat les oyo priorité objectif et alors comme sous au taper à côté hein? Dieu doit être premier en tout. Et mais Dieu nzambe a esprit. Jésus-Christ a dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Abinzamba a esprit. Et il faut que bah bazo ko adorer et Seigneur va adorer na elimu pe na bosolo. Le vrai Dieu. Oui, bien sûr, batumulelo ba akoko adorer nzambe na monoko ya mboka na yi. Koza na français, na anglais, na lingala, na swahili, na chiluba, na kikongo. Akosa mais si vraiment au niveau de la vrai adorateur, un vrai Dieu, l'unique et la seule façon il y a quoi adorer Dieu en esprit, c'est de parler en langue. Quoi adorer Dieu en esprit en vérité. Dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, le banzam me dit que wana ezali malamu pe kitoko liboso nzambe azali mobikisi na biso oyo alingi ete bato banso babika pe ba parvenir na connaissance ya vérité. Le vrai Dieu ezaka te alingi ke bato babika po bato ni basuka kawana babiki basuki non alingi ke bato banso babika kasi alingi pe ete bato ba parvenir na connaissance ya vérité. Pour parvenir c'est un processus. Mais c'est ne parvenir à connaître sa vérité. C'est une vérité sûre. Et là, on est les bateaux, et c'est les bana Congo, c'est les basala, pour bako m'appeler un vrai adorateur, il y a vrai nzambe. Ils arrivent. Nakolobana on de moi si de combat les autres langues siko yozo kangai. Vraiment. L'unique chose
Oyo yo déjà. L'unique chose de Seigneur au sala. Ouais. Pour comme un vrai adorateur ya nzambo ya solo. Et Seigneur ondima. Akati ya motema mayo que nzambe wa kila likolo na se na biloko binson. Asekusa mwana wa Jésus Christ na bawa. Wana zelo kwa c'est regardant en intelligence. Donc l'unique chose que les gens doivent croire pour devenir les vrais adorateurs du seul vrai Dieu et de croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, toko kende ba baza na Bible na bango na bako vérifier moto bako kuma ba référence pour batala ndako. Donc na Marc chapitre 16. Oui, toujours yoka. Na Marc chapitre 16 awa ezali sima ya sekwa Jésus-Christ. Comme bato bayebi di loba nzambe. Mwana nzambe Jésus-Christ akufaka. Akundamaka butu misato pe mikomisato. Nzambe akeli likolo na se na nguya na ye asekusaka ye na troisième jour. Alors, mais avant ye amata o likolo apesaka ba dernières instructions. Jésus-Christ dans autres né assez quoi. Oui. Apesa ba instruction na ba yekoli bayi. Avant mata ta ebisi bango eloko nini bakozua. Alors eloko ni petango bakozua elimu wana eloko ni ko salama. Nous souvent a ebisi bango. Ezaki juste ezaki avant ya mata o likolo. Et parmi makambo ya ko a ebisi bango o mako salama ezana eloko moko o salama kana noté. Et ça maintenant avant bana Adam na Eva et ça maintenant mais il y a d'autres annoncé bango avant amata. Na Marc 16 to kotanga verset 15. Pe alobi na bango Jésus Christ azolo bana baye kolibaye awa asekwi. Azana nzote na asekwa avant matalikolo. Alors bisi bango bokene na mokili mobimba. Boteya sangwelamu na ekelamu nyonso. Jésus Christ alobi na baye kolibaye bakende koteya sangwelamu. Question mutuna yango bateya eloko nini sangwelamu mais sangwelamu ezali nini? C'est mutuna yango wana. Sangwelamu ezali ko yebisa na batoke ayebisi bango ke na yebisa bato tala. Moni ngana zona bomoye na sekui na zesu na sema belete. Sangwelamu za ko yebisa batoke nzambe asekuisa Jésus Christ na bawa. Sangwelamu nde yango wana. Ezate que okende ko annoncer na batero comme mususu. Par exemple, okende yebisa bato moni so lingobika. Tonga ba que Jésus Christ abotama na Bethléem. To moni Jésus Christ azaki mwana ya Marie. Te ata mutandimi que Jésus Christ abotama na Bethléem. To azali mwana ya Marie. Mutana kubika te. Non. Sangwelamu ezali ko annoncer que Jésus Christ a sekwi na bawa. Nzambe a sekwi na bawa. Kende à travers le monde pendant qu'on prêcher une nouvelle loi. Verset 16 de l'Obini. Oyo akondima. Oyo akondima lokoni. Oyo akondima ete nzambe mokeri asekuisa Yesu Kristo na bawa. Oyo wana mutumona eloko ni lekosalama mutumona ye akubika. Kasi oyo akondima teke nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa mutumona azali condamné. Deux choix. Soit ondimi na kati ya motema na yo ke nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa. Jésus Christ a obité que et là, on a dit balandi a diamana pas à attention en gros. Oui. Jésus Christ na notre quand l'obité que moto sengele andima ke ye azali nzambe. Te. Moto andima ete nzambe asekuisi Yesu Christ na bawa. Sangwela munde yango wana. Alors moto wana azui lobiko. Mais oyo andimité ya kozwa lobiko te. Mais lobiko est très important. Les ali kozwa elimu et santu. Kozwa elimu peut-être dans moto abiki. A kozwa elimu et santu. Elimu et santu ezali créature ya nzambe. Nzambe za esprit. Oyo apesa ke zabe nature na esprit.
tant que motu à croire à kondimina que nzambe a sécusi Jésus Christ na bawa motu mona akozwa elimu essante parce que elimu essante ne kolingisa ndeko yon surtout congolais ya moi c'est toi mobali et elingisa ye akumisa nzambe na elimu pour que nzambe azali uniquement esprit. Dieu n'est pas un homme ni un fils d'un homme. Dieu est uniquement esprit. Et pendant qu'on kumisa ye et Seigneur il peut pas kumisa bobele na esprit. Alors, donc ce qu'il est là bandeko yo ya mboka na biso balingi ke ba adorer nzambe oya solo na elimu pe na bosolo. Alors esengeli bandima individuellement kondima que nzambe oya kila likolo na se yende a sécusa Jésus Christ na bawa. Ça l'unique chose yango. Vraiment. Oui. Obi ba kongo na moni ndeko mo atuni abide Timothée 3 et le verset nini. Mais batant ba olo baba bagizwa stylo koma. 1 Timothée 2 verset 3 et 4. Voilà, ndeko na matoi na yo ekomi na keso tuni major ngbanda parce que biso toza na bezo toyeba. Siko tozomona na neti na RDC. Biso tolo ba mingi ezali mama Congo eza RDC. Kaka ba pasteur nde mutu o lelo tozomona ba pasteur tonto za kotuna disons ba chef de l'église o baza minka ba chef ya l'église nde baza na ba vie ya malamu ba vie na bango ebonga. O yango nde tozomona leo na mboka na biso mama Congo. Question ezali, est-ce que miracle yango ils ont accompagné que les chefs des églises ou bien ndenge nini? Mutuna kitoko mama Gisèle. Je crois que mutuna mayo ekolingisa bana ya RDC o bazali trompé, o bazali déçu na bateau mingi bazo kamba bazo kosa bango bako apprendre. Yango nazo exiger bango bakoma ba référence biblique. Toza toujours dans Marc chapitre 16. Tokotanga verset 17. Total miracle ilanda kabanani. Nzambe o akela likolo na se ne fait point exception de personne. Azana préférence était. To o ndaza mokonzi lingomba o aza mondimi. Ezala o aza mokonzi lingomba, ezala mondimi. Liboso ya Nzambe bazali ego. Oyo azo sala mokano ya Nzambe moto mona kozala na mapamboli ya Nzambe. Ezaka te ba chef. Total verset 17 ya Marc 16 le minine. Botala makamusi oyo kolanda ba oyo bandimi. Jésus Christ azala nzoto na se quoi. Azolo ba botala makamusi oyo makolanda ba oyo bandimi. Ba oyo bandimi nini? Ba oyo bandimi ete Nzambe asekuisa Jésus Christ na bawa. Voilà. Makamusi elanda kande bato oyo bandimi ke Nzambe asekuisa Jésus Christ na bawa. Exacte, Jésus Christ a obité que makamusi makolanda ba chef ya église. Jésus Christ a obité ngona te. Mais les chefs des églises bangonde mutu bazo to monara bangote. Po bato ba pambo man église oka ba bazate major. Mais surtout na RDC monara pasteur mutaza likolo ta mona jipa bien ba kolia bien marameso bien. Mo mona ba ndimine so bangote so ba pauvre na habité balanja jamano activiste baza d'accord nanga pena makambo nazo tuna biso to tuna ka mutuna. Donc siko nzamba ngatala ka bilongi azotala o mosali te yango to tuni question ana. Te nzamba tala ka bilongi te. Azana préférence te. Oui mais loko oturo basiko ko faire l'objet ya intervention mobimba. Nzambe o akela likolo na se asala ba principe na ye o bateau sengeli moto na moto appliquer pour dans bozui. Je crois que principe en ezali beaucoup plus abusé dans l'église. Et nous allons faire un objet un jour pendant que disons tout partager sur dîme na partage abondant. Toujours parce que Nzambe atia yango na kati ya liloba na ye po ezala mondimio ezala mokonzo kamba ye appliquer les mêmes principes pour donc batuano basala babandimi na bango baza batalo kuta to babongo ezali boy et donc ngai nazolinga nde Nzambe mokili alinga ko armer mutu nyonso tu yango nazo
ko fungola bana RDC misu. Oui, que acte chapitre 17 verset 11 ba garder mon intelligence ba appliquer mon ba kamina bango nyonso et lingolo ba acte le biboy apôtre Paul akene otea na beri mais bandimina ba sera ko baza ko yoka na lombango kasi bazalaki ko tala makomi bazali ko vérifier makomi o Paul azolo bana bango pona ko zala sur pona ko yeba ke Mayo Paul azolo ba ezali a solo ezali exact yangwana attitude ya chaque congolais sengezala par exemple aucune église mon frère église a dit que tout le comme on a bateau va payer $50 pour ça maman par exemple pour ne pas ma pamboli zala na chatia senyonso obi pasteur est-ce que pour la sagai na kata biblia eloko ekomami ningona eza wapi na mona pona bana pe ko pratiquer yango akolakso ezate awana obengano amono fungolele miso obengano na église no ba sengri bandimi bazala ezali vie spirituelle mama Gisèle ezate ko se permettre moto asakana na vie spirituelle na yo oui et sengri ko vérifier ma communion ce ko bimana mona quoi est-ce que soit pasteur ou quel que soit son rang. Dans le bail déjà ba auditeur non que jamais qu'on a impressionné na titre ya moto ce qui moto a yé a tel liboso abi na zoti yo le banzam a fungoli biblia yo plus yo o azolo banayo il faut comprendre et vérifier alors bino gabi bon pendant le camboyo moto pesa par exemple $500 vraiment Nzambe alingi ke moto apesa o motema na ye elingi. Chacun doit donner selon ses moyens et selon son cœur, avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Ce qui est au courant, ça va pesa 500. Et comme il contraint de quoi battre, tant mon montazo pesa na ko yima prophésaté. Alors, ce que on dit déjà que yo eloko à l'émission tout le monde pesa boy. Yo kene ko tunaye. mapambole makasi major nde batisala moto aye na 5 azwi mapambole ebele oyo akoya na 200 mwa lipambole ekiti oyo akoya na 100 lipambole ezokita ezolanda niveau ya mbongo opeseli nde lipambole ezokitela wana siko eza ndelo wana euti directement na lifole pa zabolo vraiment nzambe mais tout mama Gisèle nazosenga na balandi ya diamant noir batuna na bapasteur na bango balakisa bakati ya bibilia parce que nzambe mokili ya likolo na se alingi ete bana ne basala atiango na bibilia en dehors de ça vient de l'homme ça vient du diable mais ndeni bato bazondima te kasi eloni ezosala peuple congolais azala ya kokangama ndenge na tato makambo ozoloba boye arondima yango te so oyebisi eke pasteur na bino aza moyibi alobi ne touchez pas mes oins ofingi mosali na nzambe mpo oyebi soki wana okalifie mosali na nzambe moyibi donc oya kobenga yango ingire pourtant mosala biyaka na mbongo pesa ngai Isaac major basenga pe Isaac oyebi Isaac nayebi yango te nzambe alobi na opesa ngai Isaac na ndako no so aye fo luka Isaac donc eloko ya cher na kati ya ndako no yango na Isaac nzambe asengi mais wana mama Gisèle wana ezali en contrefaçon à 100%. Vrai Dieu mais bateau balandaka Jésus-Christ. Mais bon est-ce que Jésus-Christ ça va aventure wana? Jésus-Christ mwana nzambe azo administrer ba guérison. Bazo futa mbongo te. Ce qui pèse Jésus-Christ ba futa kaye na makambo alesi bato mbala na mbala. 500,000 à croire nzambe révélation 4,000 balé ba réserve tikali. Aseki bato mbongo combien déjà a guéri? Non, ce qui au moins makambo yo c'est comme mbongo. Yeba que si manango eza vrai Dieu te. Et là, quoi, Seigneur, les na centre ya église. Ils allaient lilo bari nzambe. Lilo banzambe. Alors bandimi, balandi ya Diamant Noir TV. Ba kobanda lelo. Acte chapitre 17 verset 11. Bon mémoriser ango. Bon garder en intelligence na bino. À chaque fois pasteur Tomo Kozimo Kalingomba alobi likambo examiner ango. So on comprend de tout là. Papa pasteur to tsongolo pakala eloko uti ko lobawa na biblia ekomami wapi na ngina ye bango pona maîtriser pona sala mpenza bien
soka ayebi soke non mais so alobi te alaki so oyebi kazo euti na mutuna euti na lokuta et pas tata lokuta parce que nzambe ya solo ya za tata ya bosolo vérité nzambe mosusu tata ya lokuta le père du mensonge ye alors esengeli balandi ya Diamant Noir TV bakamata responsabilité ya vie na bango spirituelle. Mais plein on est à la kuna tout ce comprendre te pa ma major. Ba plein o esara na ba église wana bazozo ba mbongo ya koyiba bongo no lobi wana. Mais ba bazotonda oleke ba doit kita ba bazotonda ba bazosomba même prophétie. Ouf. On y prophétie faut futa na mbongo po prophétie zoya. Tozo mona na réseaux sociaux. Futa mbongo prophétie avant pour solana prophète. Tozo mona. Mais exactement, ngana za OK. So mo dobine wana. Mais yondeko moi sindeko mobali tout na pasteur la kisanga esika pose wa prophétie faut futa mbongo c'est-à-dire que biblia ezali liloba pe mokano ya nzambe la Bible et non peut-être est la parole et la volonté révélée de Dieu soko lingi aye oyeba mokano ya nzambe kende na biblia po nzambe az esprit hein okoko mona yeto ko toucher était ko sentir était mais l'unique façon biso to ko ebaye et la meilleure d'ailleurs ko tanga lilobali ayi alors nyonso mo konzino alingomba azoloba salabwe tunaye référence on jawa soko ezalité et outi e pas zaburu na enfer neye parce que le faux Dieu mosana ko maltraiter peuple nzambe so moni liloba nzambe mama Gisèle so qui ezali droitement divisé ce qui est teyami ndenge nzambe alingi tango peuple ya nzambe bandimi yango bakoza ba résultat ya malamu mais que nzambe ba résultat mabe résultat mabe ezouta parce que mabe bazo sambele belé na RDC ba église partout Raïli ça oui te Raïli singate mna tangi yum to tangi o Joël tatumta o te ka ba prophétie ngaite wana ba songi ba Diamant Noir TV bango balobi biso to lobi ka ki baza ebele pour même na poto to mona ki ba prophète bazo teka bazolo baloba ki ba pesa ba mbongo pona ba prophétie yango to tunika c'est pas na major to lobi ki na RDC tozo sambela mingi ba église partout ba tozo sambela kaka nzambe yaka nzambe sunga biso mais la RDC ezo continuer toujours ko sombrer ezo continuer toujours ko kota na libulu penza na ndenge ya musika mais siko wana ezani bon ezo bato sombrer ezali parce que bato bazolanda liloba nzambe ndenge longo banete surtout bazo kamba mangomba. OK. Parce que bango ne bazali na responsabilité ya ko guider bato côté ya bato correctement. Par exemple, il faut bater ya bato ke ba adorer vrai Dieu na komba Jésus-Christ. Et c'est ne bater ya bato que ceux qui montent à Koufi. Ko kenete o sambela moto a Koufi. Ah, wana eza débat mususu tozwa ki yango awa to tuna ngo pana yo. Donc, ezali nde bao bazo teya. Bao teya nde bazo teya bato malamu te. C'est la raison pour laquelle prière ezo koma na destination. C'est ça. Prière ezo koma na destination parce que vrai Dieu pour ayoka yo, il faut prier selon l'ilobaliayi. Et yenge pene na l'ilobaliayi. So que au contraire na mokano moye peut-être des abunda koyoka mais yemoko da yoka te. Ouais, nzambe azo respecter ma condition. Alors, c'est la raison pour laquelle au quoi bazo te bato correctement te. Bazo même bato soit et pas à Marie et toi et pas à Jésus. Bazo même bato pas vrai Dieu te. Bazo bato bazali tromper, bazo vérifier te. Il faut qu'on vérifie. Tango bazako te, il faut vérifier. Mais en ce qui concerne l'adoration, parce que là qu'on a parce que les ali très très important. Adoration les ali point central, les ali raison fondamentale za matia motunasi. Alors ceux qui montent azako adorer vrai Dieu. Mingi na binae mutumona azana communication pe na nzambe na o akela likolo na sia biloko biso. Alors ba miracle na ba que tout à l'heure ba miracle les a ko accompagner kaka ba konza église était. Ba miracle les ont accompagné bateau yo bazone dima que nzambe a sécurité Jésus-Christ na bawa. Ba so ba tangi verset Marc 16 verset 16 qui na verset 20 ba komona
ba miracle ezawana ndenge na ndenge kasi na ba miracle nyonso oh Jésus Christ a mentionné wana na nzoto na assez quoi oh ekosalama oh ekosalama pona bato bandimi ete nzambe a Jésus Christ na bawa moko kaka ya ba miracle oh Jésus Christ a mentionné wana oh esalama kana ote pene ekosalama après ezalaki nini ko parler de nouvelles langues. Nango Jésus-Christ a dit bawana na nzoto na assez quoi avant mata atangi ba miracle oyo ko salama moko ya miracle atangaki na kati na passage wana balanda jamana ba kutanga oyo esalama na hotel ezakini koloba bakota ya sika le parler en langue. Alors parler en langue ezali l'excellente façon ya ko adorer Nzambi ou azali esprit et parler en langue ezali témoignage munene ya c'est quoi ya Jésus-Christ au motu individu azana ngona katina yene azali ko témoigner moko au moment où il est en train d'adorer le vrai Dieu dans sa vie personnelle. Merci oui qui est ozoyo tellement mambolo batam ezamala mutozo tanga moni ndeko oyo Railis pendaninga komi pasteur Francis Tatu azoteka ba prophétie donc komi commerce mutazoteka ba prophétie na ebité soki combien d'euros po azoteka nde bandeko ba komeli biso na kati ya Diamanoir TV biso tozo sola kaka makambo etali vraiment oizamboka tozo linga ki mambo ifo sila vraiment sila batu bati ko sala mamba lolengo nini mutakoyi ko sala po azala sauver surtout na bajaba makambo o toza koluba pe ko recevoir puissance ya oizali ya Dieu le créateur ndengo ebisi biso ke batu basambela Dieu le créateur. Merci mingi maman Gisèle pour mutuna mona ezali mutuna munene. Je crois que ezali question oyo mutunyo so azali na posa ya koyeba vrai Nzambe atuna pe alu ayeba lolenge nini eloko ne mutu senga sala po abota masi ya place wa elimu esantu nguya Nzambe parce que lelo yo na bisika ebele makamumi mazote ya bato oui ngai sona ya epa na Diamanoir TV na yaka koloba oyo uti na bongo na ngati na kote oyo za ekomami oui na kosenga na balandi ya Diamanoir TV so baza ba biblia ba ko Bible ba na Romains chapitre 10 oui et lobini tozola ce qui lelo moto akei avant na tanga ce qui moto la qui à travers le monde aloba ke Jésus-Christ azalaki un grand prophète. Mais puis bato ndimi est-ce que moto bato obika tout le temps a versé tout à l'heure non bato bana bakotika boben bato nzoto pe ya molimo bakozala limo santé bakotika eloko biblia abengaka bato bana des hommes animaux biblia so maningwa donc comme il y a 1 Corinthiens 2 verset 14 bakozala un homme animal mais esengeli kosala nini esengeli batsala eloko moko tokotanga tout à l'heure Romains chapitre 10 verset 9 ezali écriture moko simple clair oyo que ezosala même débattre o moto peza zali honnête intellectuellement pas exact clair le bible soko moni liba soko les conditions oko sala moto ko sala ngote soko otatoli na monoko moyo mokonzi Jésus et soko ondimi na kati ya motema moyo que Nzambe asekusiye na bawa ozui lobiko lobi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus mais ami balé obinini et soko ondimi na kati ya motema moyo est-ce que Jésus-Christ a botama na Bethléem non que Jésus-Christ a tambra qui le cola mai non que Jésus-Christ a zali Nzambe non que Jésus-Christ a zali prophète non que Jésus-Christ a zali esprit non okoko ndima 1000 choses oyo komami awa ekosala mate
oyo ekomami ya kosalama te soki okoki annonce na moto sango elamu olingi ke moto wana abika l'unique sango elamu moto esengeli andima po abika esengeli andima na kati ya motema mwaye ke nzambe akela likolo na se asekwisa Yesu Kristo na bawa. C'est ça. Esengeli omoni parti ya liboso eza na deux si. Si ya liboso si tu soko otatoli na monoko mwayo. Oui. Omoni condition ya liboso wana mama Gisèle. Na balandi ya Diamant TV, oui. Diamant TV, pardon. Soki ozali na ndeke. Oui. Na ndako. Go tubengaka perroquet. On va entraîner. Loba, Jésus qui c'est mon Seigneur. Il n'est pas lobby. Est-ce que ndeke azo comprendre lo kadroba? Là, on comprend son côté. On comprend les mazolo. Jésus qui c'est mon Seigneur, il n'est pas lobby naï. Mais si on a mis balé ezali mutura soko ondimi na kati ya motema mwayo ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa elobite ke soko ondimi na motema na ke nzambe akufi pe nzambe emoko asekwi yo kubika te Biblia Romains 10 verset 9 elobike soko ondimi na kati ya motema mwayo ke nzambe asekwisi nzambe tozo nzambe wa kelili kona se asekwisi Yesu Kristo na bawa ndo zulo biko parce que mais yonde ko mwasi yonde ko mbali ozola na ngai nzambe tanga asekwisi Yesu Kristo na bawa avani asali avani za loboko na mobali nzambe kelili kona se azali na ngende na bokonzi avandi na loboko na mobali na avandi mwana wa ye Jésus Christ oh ya asekwisi na bawa avani sa loboko na mobali eseli ko kura mo nzambe mokeli ya talaka motema ya talaka libanda te bato batalaka eloko zo frapper na miso bazali impressionné na moto asimi Biblia akena église non nzambe vrai Dieu azane mona te Dieu n'est pas impressionné comme ça nzambe so lingo impressionné nzambe yo ya solo et si ko ozayo moko mutu muka zate eloko nini ezana kati ya motema mayo motema Biblia ezolo bawa eza motema epompaka makila te non kondima na kati ya motema eza motema ezali siège à vie privée personnelle eza siko obumbaka certaines choses yo limé ko partager na moto musu te so nzamba azotala yo azotala na kati ya motema wana azoluka liloba na eso eza kuna alors so pour l'ingo bika c'est la même chose. On a deux conditions, deux conditions. Soit qu'on remplit aux yeux et surtout la deuxième condition, soit qu'on limite la carte à monter ma moyo, qu'Enzambe a sécurisé na bawa. Et là qu'on yonso, bato banso au côté de l'Obanzambe, Biblia, au banda Genèse, tina suka, bato bandimi na bango, mais bato bana bandimite que nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa bato bana pe baobika te baotika kanzoto na musuni nzoto na pardon na molimu baozana elimu esa tuté siko na RDC kas tozon di mate pona RDC nzambe lebele RDC tozana ba ezata ke bato banso baza mangomba bango baso baza basali ya zabulu parce que kobosa na te tozana mokilo tozali na vrai Dieu na faux Dieu. Le vrai Dieu, azana ba prophète naye, azana ba sali baye. Et depuis jour à Pentecôte, nzambe a sali que moto botami botama asika. O azana elimo esanto nzambe akoko opérer ba 5 dons ya ministère à cause à la même temps apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Akoko exercer. Mais nzambe c'est pas un prophète naye. Moussa naye go tromper peuple à Dieu. Bazali. Toute la question ya ndeko poto na moni eza malamu atuni mo major pona ko sambela isengeli ka ko kena église. Kumutuna kitoko. Na uta ko loba na c'est peut-être ndoko la ninga ite. Na loba ki na uta loba justement que oko bato musuba ninga bakasa nzamba talaka libanda. Parce que o akene kana église chaque jour, il est pensé où il pense à nzambe.
dans la Bible tango yonso yenda linga nzambe te nzambe atalaka motema ya moto momo oyo ngauti lobake momo oyo oza yo moko moto moko azate kozala na ndako kozala na musala partout ozali eloko nini eza na motema mayo tango yo ozo respecte nzambe ozoko appliquer ba principe ya liloba nzambe na bomoi na yo mais oza na yo ozo marcher na ye ozo tango wana eza te ke soki na telle place spécifiquement nde yango wana non bato bakende na église mpo na nini bato bakende na église mpo bakola yango na obaki awa ke normalement église eloko esengeli eza na centre ya église ezali biblia qui doit être la Bible doit être ouverte na kati ya église tant peuple bazoya na ba problème na bango baye moto aye azaki malade aza na besoin na moko boy aye na église moto azotea il faut être capable que na communication nzambe apesa ye ba solution biblique ou partager na bato o bato bakoyoka bazongi bazali délivrer baza béni mais tant bato bazo na église oza ko raconter bango ba histoire soit basoma ba prophétie non et comment wapi nana ngate ka ba prophétie était ka makate révélation hein pardon ba pe exemple mort déjà Joël Tatum ta te ka ba prophétie mais azo servir vrai Dieu non et c'est que bato ba kende na église na e batu na ye ka question moko simple est-ce que koko la kisabiso na kati ya biblia et si kanini nzamba lobi fa teka ba prophétie oh ezali ok nzamba uti ko yebisa na bato e utaka eza prérogative à individuité ngai eloko nzamba osenga moto asala ezabo chaque jour ozotanga liobana ozotambola na liobana ye soko ozana kati ya besoin na yo par exemple moto azobota te eza c'est un besoin ok moi ça azobota te c'est un besoin mais volonté nzambe que moi si na mobali babota va se multiplier mais moi si asali nyonso basali ensemble ba principe na mobali mais ils aussi mbaté alors si na erwana moto okene pa nzambe ezali prérogative ya nzambe ya koyebisa na mwasi wana to na mobali wana eloko nesenga basala podi bazwa mwana mais ezate ke yo forcer nzambe est-ce que vous pouvez savoir révélation ti yo continue à appliquer ba principe à parole de Dieu mais so osali ba principe à parole de Dieu surtout mais résultat monanité ezali prérogative ya nzambe ya kopesa révélation eloko nesenga osala poete yozwa mwana c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, il faut que nous ayons une profession foot en bon. Exactement, vous n'êtes pas vrai Dieu, vous n'êtes pas Zaboun. Il ne faut même pas mâcher les mots. RDC passe les qui ont toujours un ndeko tout na question, toujours tant ba question ba ndeko. Bo partager vidéo, partager ndeko. Bemisa ki toko ba to senga partage peuple congolais parce que ba ndeko ba zo yango penda ba passo ya miyibi pe ba leke belé. Tant to ba RDC zo bongate, RDC za bloqué pour na makambu nyonso to ya mabe o ezo salama na mboka na biso. Alors, merci beaucoup, mon major. Qui est ton mentor ou père spirituel? Et puis, en quelle année on dit bien que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et ça fait question à ma bête, Yann Kwatuni, et pas il y a major, Tozo Yoka réponse. Merci pour la mona. C'est depuis 1984 que nous avons dit que deux hommes de Dieu. Bon, je pèse mes mots. Hein. Quand je dis. Oui. Ezali, Batomi Balé. Mon corps, Babengi Dr. Victor Paul Wewe. Yami Balé, Babengi révérend L. Craig Martinez. Ezali, Batomi Balé. Sont des Américains. Bakuru Biblique, on a parti en Boka. Naye, Namboko Nazali, na Kobi na yango, na zo continuer ko koba na yango, toujours qu'on va apprendre. Parce que l'Urbanzambe, ils ont toujours nouvelle. Moni batobana batei bazalaki ko communiquer na bato. Bon, biso petolandi, on va toujours continuer nango. Ce sont ces deux hommes de Dieu na mentionné wa. Bangonde bazaba ba mentor nanga. Major nga na retourna question na kati ya jamano ati parce que mituna na bangona ya biso pe to tuna pongo nga peza lingonga. To retourna boye. Olobi na biso likambo eza très important Raili sabi to partager vidéo bande ko makambo eza vraiment motuya eza motuya major. Yango na liko tunu question oyo. To ça ki moi bande ko baleki na Diamant Noir TV baleka ki mikoleleki. Balobi ke
mosusu alobi moto soki akufi akufi bandeko mosusu alobi te moto soki akufi te esprit na ye ekendaka yango wana ezosalisa biso ntango mosusu na mboka na biso na RDC donc bamilimo na biso ya bandeko bakufa eza néglige yango makambo ezotambola ndenge ezotambola wana na likambo wana yo olobi na biso ke moto soki akufi à part yesu motu asekwaki est-ce que okoki koexplike biso mwa moke to comprendre wana na kote ya bonzambe ndenge oyo te ya biso. Merci Mibo, on permet na zo Biblia na ngawa na tanga na kena na Ecclésiaste rapidement. Ata mbasi mokoki koya koyela biso question opoza moni tant sur réponse nango eza mulai mingi okoki koza mulai mingi te. D'accord. Eza mulai mingi. Eza vraiment bafunga matoi bayoka. Pasteur Abraham na Canada bazolanda biso bayoka taboke binyos bon pe baza basai na Nzambe bazoyoka. Na verset Ecclésiaste chapitre 9 oui. Verset 10 de la Bible. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Namboka Yabawa, selon verset 10 de Ecclésiaste chapitre 9, Namboka Yabawa, boigna ezalité, science ezalité, misala mécanicien mazalité, œuvre ezalité. Alors, mutuna nanga yango, soki Namboka Yabawa, penser ezalité, sagesse ezalité, parce que pour l'oba, il faut penser. Alors, ndenge ni motake Namboka Yabawa, il à cause de penser, selon la parole de Dieu, qui est la vérité. Motoza Namboka Yabawa, à cause penser, à cause de la sagesse. Verset 4. Le dit que pendant Bawa bazana bon moy Eric ezali. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ngo azana bon moy. Azako zala dangereux. Mais lion se koufi. Au couvent de la pozolia. Les vivants Bawa en effet savent qu'ils mourront. Biso ba etozana bon moy le tebite to ebite to kufa. Mais les morts ne savent rien. Le bazar me dit que Bawa, Bazé Balo Komote. Nzambe a son Nazoroba, que Bawa va être remonté. À ce moment, on dit que Bawa Bazoé Baloko. Moutonazo a outil l'information panane. Et pas ennemi, Nzambe. Babo Sanate. Et si Kanyos on Nzambe à Koloba, oui, Banana Bosala. Zabula Koloba. Oh, le contraire. Vous vous rappelez, dans la Genèse, Nzambe alobi na Adam et Ève que sobo saliboy, beaucoup fa. Zabula alobi beaucoup fatigué. C'est ça, toujours l'opposé. Alors, suite à verset alobi que pendant Baoba Koufi, salaire na bango, il n'y a plus de salaire pour na bango et leur mémoire est oubliée. Bolingo na bango. Koyina na bango, likunia na bango, kolula na bango, nous sommes les péris. Et ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Nous sommes ça, madame Okili, selon le Banzambi, pendant la Kolobana Balandia, Diamano TV, Bato Banso, Bakufa, Balala na bango Pongi, Bazo Zela Bozongi, Yamokozi Nabiso, Jésus Christ. La séance, et là, on se bat monaka, soit-disant, bah, qu'il y a une séance, va vaciller. Toujours une mission par la coque, on a eu tout bon aboui. Bilo que yon se va aventure, besoin mon avoir les alliés, esprit diabolique, au babeng bango, esprit familier. Ne ba, tu vas donc manipuler bango, vas donc décevoir, parce que objectif à Zabou les alignés. Il y a cause à adorer la place à vrai Dieu. Alors, ce qui azali adoré, ce qui a voulu qu'on soit adoration en été. Il y a une adoration qui n'est pas là. Et là, comme Moussou, tu pas Moussou. Donc, les morts sont morts et resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Avant cela, avant le retour de Christ, il n'y a aucune personne qui est morte à Zongi Aloba, à Zate. Mais major, on a des questions comme belé, mais des quoi comme à l'obiquet. Ngapi naza mutuna ndeko baza mutuna mais totuna ndeko respect na balanja Diamano TV le balinga ba participer aussi totuna alobi boy bongo pona batu oyo balobi to sambela nzambe ya bankoko na biso. OK, question kitoko.
Mususu robomba nonda major oyebza bomba nsima po. Problème te. Moni motuna kitoko. Ouais. Banda Adamu na Eva. Bato bayebaki nzambe ya solo. Bayebaki nzambe ya solo. Na ero wana bazosambela Jésus te. Mais bazosala miracle, n'est-ce pas? Ba miracle ndenge na ndenge. Bakoko na biso. Bango pe bayebaki nzambe. Yango nalobi que ngali nazali contre soit bakoko te. Non. Na mokilo tozala banzambe mibale sengeli ndeko tuni moto na yeba. Banzambe bazaka mibale ezala na tango akala na tango ya lelo. Mais tango ekoya banzambe wana bazami mibale. Tozolanda vraiment na nzambe ya solo wakela likolo na sena biloko biso na nzambe ya se. Alors esengeli moto na moto. Esengela yeba koko na azosamba ya nzambe wapi. C'est très important. Okay. Il faut yeba on réclamer, on croire, on dit makambo koko na azako nzambe na ye salama. Il faut yeba lo lengeni na zako bondela koko lo ni koko na zo bondela nzambe. Oya. Rappelez-vous, Jésus-Christ, non, pardon, Nzambe alobaki na Josué. Alobi na Josué, mosali na ngai Moïse akufi. Mais Moïse n'a azaki ko encadrer Josué. Tant Nzambe a ebisi na Josué que Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, tellement mema bateau na terre promise. Alors nakozala na yo ndenge nazaki na Moïse. Elingo ba po Josué amona makamu ici. Oyo Moïse abana ko sala na bomo ina e esengele appliquer les mêmes principes akumisa nzambe mokede lolenge nini lolenge oyo Moïse adaye ko sala nde azalaki ko mona pe ba résultat yo olingi ke o marché o bele ya bakoko esengele ba bosana bakoko na biso bandima nzambe na ba accomplir mission na bango esili bango nde ba bunda pa na biso te ba bunda na tango na bango ba accomplir mission na bango balali Moïse Josué bato ba ba accomplir mission na bango esili ba koya te to ko invoquer bango te ba bunda pa na biso non eza disponible te balali ba Moïse na Bible major ba Moïse wana tozotanga bango na Bible ba Josué ba nani bango nyonso tozotanga bango na Bible. Mais biso pe ba koko na biso neti ba o ba kufa ba simo kimbangu ba bato nyonso to yebi ba kimpa vite bato ba kufa na RDC. Donc to ba koko na biso pe. Bango pe siko tanga bango différence siko eza nini na nyonso différence siko ezali différence question les appela kitoko. Esengeli moto alingi azala lokola kimbangu. Il faut yeba lo lenge nini kimbanga zokumisa nzambe na ye. Okay. Alors tango yo yebi obani pe ko salela ngo obana pe ko mona makambo yo ya za osala. Esengeli ezate ko invoquer kimbangu na ya ko bunda po na yo. Non. Ezate ko inviter bakoko na biso bakufa ya ka bunda. Bango ba yate basi bakufa. Ba oza Yesu Christ azonga. Ba olamuka ka tango Jésus Christ azonga. Avant ça, mon kota roya ba accomplir mission na bango biso il faut to sala biso yango na zolo ba que na situation à Congo biso il faut to se mobiliser comme un seul homme tous ba action selon le banzambe pour to s'approprier mboka na biso to s'appuyer to zira ba bato ba grands hommes de Dieu ba kufa to zira to compter sur bangote ba kufa to compter sur ba koko na biso te ba kufa to compter sur nzambe ya bomoi wa kila likolo na se biloko biso biso tozo ba action eyenge bene na liloba na ye pour to libérer mboka na biso soki tozo zela ba homme de Dieu ya Bible ba ya ko sa ko bunda pa na biso to ko zela ndele te Jésus Christ azongi islamité so tozo zela ke ba ko ba ya ko bunda pa na biso to ko zela ndele ti Jésus Christ aye ba yete ba accomplir mission na bango ba lala pongi ba to nyonso ba homme de Dieu ba lala pe pongi biso ezali tour na biso na bon moyi tozo action selon le banzambe pour tout s'approprier ma bélé na biso exactement ndenge bana Israël basalaki parce que tant bazaki action nzamba zaki na bango
mapinga merci bamapinga na biso bino oyo bozali bato boza kobunda mpona mboka mpona biso bacongolais surtout bino boyebi mingi makambo ya spiritualité et puis basoda oyo bazobunda sur le terrain sikoyo mpona bango esengi na bango kosimba minduki elongo na kosambela même temps to bango bazosimba minduki biso peuple congolais tozosambela na kote na biso mpo tosala ndenge olobi tozala un seul peuple. Merci mpona moto na mona bakese eleki eleki mingi wi bato baza na mosala ya soda oyo baza na bandeko biso baza na armée nzambe azala numéro 1 na bomoi na bango balanda exemple ya David un grand guerrier mais David avant azwa action epa nzambe liboso nzambe batia nzambe o boso nzambe soko batia nzambe o boso nzambe o akeli ko aogide bango ako inspirer bango ba action ako yebisa bango mawesenga basala biso bien sûr awa toza libanda toza na manduki te esenge to bondela pona bango to bondela pa ba oyo esenge ko bondela pona ba oyo bazali bato ya solo o balingi mboka ezala libéré. Il faut distinguer parce que mboka na biso ezali envahi na ba ennemis. Oui. Dans aux sambela pona il faut être spécifique. Au sambela pona bana ya mboka, nzambe edi bana mboka. Nzambe edi bango a protéger bango et que nzambe a confondre ba ennemis na biso. Yango na sanga na bana ya obalandi ya Diamant Noir TV que na ba plosambo na bango ba kende pa nzambe mokeli. Ba remercier que asiri déjà ko exercer ba jugement na ye likolo ba ennemi ya RDC peuple congolais peut a venger ba sang innocent ya peuple ya mboka na biso nzambe so sa vengeance mais ndinga kitoko et bien le ça pour ennemi azonga resouté mais le lo ngana ko décider que na sala boy na ko sala erreur pendant que batuso ba batami kulanga na ebi bangote batuso ba zo kombo mususu na mboka na biso ba ennemi changer ba kuma ba kombo ba Congo allez ni o ba insulté mais ça bali bango surtout awolo ba pelingala bien makasi mais yango wana bana mboka tozonga pas vrai nzambe totika reye sur biso aranye sur mboka na biso et ye soki totika kama mboka na biso tokomona bato kitoko o ye akopona ba brutite akopona bato penza solo penza ba kukonza mboka pe bozana fier na bango pas un vrai Dieu asaka erreur te bato ne basaka erreur yo so zo continuer okasa ke songolo pakalanga za solution tous telle personne vous vous trompez tozonga pas vrai Dieu biso moto moko na moko afungole motema be vrai Dieu mboka na biso pesa biso to lembi ba prier biso trop to lingi yo kamba biso kamba biso voilà. Merci na yo major Nanibala esi matango ozonga question liboso biso to pesi ke nango to tuni ba bibo continue surtout pour ande comme so bazo komelanga koto donc moi écoute to ozonyo souhaiter mais eza question to pesi alobi ke balobi bo continue surtout et utaka et pas ya nzambi est-ce que bo kondipe o tozo mona en Afrique est-ce que zo tape pas nzambe surtout biso na RDC tango tozo mona ndenge bato baza ko kama mboka ndenge mboka eza ko kena mobulu mais eza question zonga nango na ko répondre na mutuna wana o répondre aussi ko kaka na zo répondre na mokuza bokuse d'accord moni bato bazo se tromper na Romains chapitre 13 ezolo ba autorité ozali établi na nzambe ezali ba autorité ozali établi na kati ya église pas en dehors de l'église et sengeli bato bazo tuna mutuna waye ba que na mokilo tozali le vrai Dieu ko bana même ancien testament aza ko tiape bato na bokonzi le faux Dieu aza ko tiape bato na bokonzi mais dans 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 7 1 Samuel 8 verset 4 à 7 bakotango bango moko bana Israël azaki bakamba maka na nzambe nzambe yeme azaki roi na bango nde batali nzinga na bango bamoni ba roi physique bakepa Samuel basengi Samuel aponela bango roi et puis Samuel mawa akepa nzambe abi nzambe tala bana Israël baosenga roi physique nzambe alobi na Samuel
yoka bango ezali yo te nde bazo rejeté ezali ngai nde bazo rejeté balingi te ngana régner sur bango depuis lors bato bamonaka nete baza mayele koleka balingi nzambe te yango monaka l'état laïque babini nzambe vanda kuna yo oza lumière tolingi yo te tolingi to travailler na molili yango to bato souffrir bazo ba esika bazo kende te baza bloqué donc ba na mokilo yo le vrai Dieu peut établir un roi ou un chef le faux Dieu peut le faire mais ça que ba konjo baza na mokilo wa azali le vrai Dieu ndaza ba vrai Dieu poeba oh azali établir un vrai Dieu il faut tala ba makambazo sala omoni na tala comme David David azaki roi nzambe André Samuel a André roi mais roi Saül azo pas bomaye nzambe a livré Saül na David à 2 reprises ba sali ya David ko bi bomaye tanzambe a livré na maboko non ya lobi non wana nzambe ngalo touché été David babomi innocent asili c'est-à-dire que motoyo azali ko boma bato ezali esengo pona ye oui ça est vrai Dieu te motoyo pasi ya bato ezali esengo na ye azo kipete moto wana azali awuti pas vrai Dieu parce que nous ali chef il faut bato ba sepela baza na esengo ba jouir na ba ressources au défendre bango au protéger au sala tout ba da protéger mais so sala ngote ou t'es pas vrai Dieu non on a vrai Dieu merci major ba Congolais balandi vraiment émission esengo mais ngonga ndeza ngonga na nyonso to lobi awa to tuni ba question belé na mbala sima to rozongi ba question mso puis bande ko mususu boko commencer ba commentaire na ba question so bozana ngo après émission ce que émission sili na ba commentaire ya chat te na c'est vraiment après description na se on appelle ba commentaire beaucoup ba commentaire nyonso bana ngo besoin et major a rozanga te ko répondre ngona mbala ya sima otike pepe congolais ni ola ndio na bouquet bien surtout pona poko na lelo na olobaka eloko moko nzambe to adorer le vrai Dieu la vérité et puis mboka na biso na uta olobawa ba ressources nyonso to nzamba pesa biso ezali objet ya convoitise ya nzambo ya sina bana baye bango bazo sepelate pona ni nzamba pesa ka biso ba richesse wana bagotika biso mokolo moko te tant que ressources na ezali alors soto to jouir na yango to zonge pa ye me nzambe o akela likolo na sa pesa biso mabiri mana to tika a régner sur biso a régner pe sur mboka na biso alors ye akoponela biso bato oyo ba okamamboka na biso ba Moïse na biso po ete peuple congolais a jouir na ba ressources nyonso tout mboka na biso pe a combattre pour na biso a assurer protection na biso koleka moto. Merci mon major tozwi ebele pona lelo bandeko bakomi yango nyonso tout merci na bandeko nyonso bolandi biso na bandeli ya émission pe na suka pona kozwa major toujours nde tolobaka na poko na tango émission ekomi na suka balanda yo wapi parce que na diamano activité tozala na ngonga malobe pai na yo bazwa yo ndenge nini balanda yo wapi bao balingi ko makambi na partageaka wa na sango ba enseignement ezali so balingi bakene na puissance pour la vie de notre nation wana eza ate eza na lingala puissance pour la vie de notre nation et soko balingi en maté en français bako que dit la parole de Dieu que dit la parole de Dieu bakene kuna bon bako souscrire s'abonner bon ba bana kolanda maté wana et puis basola na major kuna nde bosola penza makasi mingi bioka totangi likamba suka esengo ya kozala na major très intelligent et spirituel lokola yo major Mbanda voilà wana ezaki maloba ya suka ndeko akomi et puis to partager vidéo to kutana bino na mokolo na lobi na kati ya Diamano TV toujours nde tozalaka tolinga bino mingi to kutani à très bientôt to lobi bye bye bye. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamanoir TV, c'est votre chaîne.